Allez, merci Naba Kongomani Bans, besoin mili bosso à la télévision Nabino pour le rendez-vous de chaque jour. Makanisa Baimbo Kezali magazine Nabino. Merci na confiance, na fidélité, merci na autorité à École Congo démocratique. Merci na population dans son ensemble. Vous continuez à regrouper sa confiance. Na docteur de la population, l'homme fort de la population de Moïse Mbouika Bea, Théaka Kolobela Kakama Etali. Population peut intérêt École Congo démocratique, intérêt personnel Moïse Mbouika Pakayangote, ba guerre na bango na ba réseaux sociaux, na koko tate. Pena kolobate yozo zelanga na commenter na lobalikam na kolobate ngana koloba mambo etali la res publique ba guerre ba individu Moïse Mouyako tate a lobate amis téléspectateurs nous ali plateau moko spécial oyo toko sola moi moke makanisa ba imuka na mai matali opposition na ekolo na biso opposition ba opposant na ekolo na biso ebele ba koloba komi ba exilé politique ebele ba koloba ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eko ko bomba opposition ebele ba koloba ete pouvoir actuel et les kina ndeko Kabila n'importe Kabila ba opposant bazaki libre ba na koloba mais boni ya lelo yo ceux qui ba opposant baza koloba et sengeli kaka bakanga et sengeli kaka ba bengisa et sengeli ba kende exil. Est-ce que cela est vrai? Donc on autour de cette émission amis de spectateurs et l'engé moko na moni na ba réseaux sociaux à travers ba sortie médiatique nae ba lobi été a commis menacé ba lobi été ba message de mort eza kolandae. Pourquoi? Parce que à ça libre analyse le caractère politique il y a la situation de leur tentative d'évasion ndeko wana na ebité a ko gérer le mon côté azali na garde pété sécurité pe mon côté mais ba maintenant soit komi kozwa na ebité ce que sengeli na lingomba ya ba communicateur batala kana e to bengisi lelo face à face ndeko Moïse Mbui to kamwa mokebo yo kali susu nanu bisika nini ya beti ba bordir o esali eta koma kozwa ba menace de mort. Beaucoup tout à l'heure na écouté la biso na édition ya lelo. Bravo na ba Kambignon sur École Congo démocratique au bazar au sala musala de vrai. Quelques informations rapidement amis téléspectateurs. Sengeli retenir déjà que Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baki bongo na ko participer na 8e édition ya salon ya développement des villes puis à corridor de développement et des zones économiques spéciales dénommé Expo Fachi Béton, Expo Fachi. Donc en image vous avez comment est-ce que le président de la République a Zalaki na présence. Il y a opérateur économique moi mingi na secteur Italie Matali ba ville de Koyor puis à développement ya ba zone économique en République démocratique du Congo et Zalaki bon na centre financier musikate ya communication plus awa na commune ya Gombe moko ko sona tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Jules Alingeti Kei ba ko signaler biso ba ko yebisa biso ete to éviter ce qui cela est vrai. Nangambo ya Seni ba démission en cascade 8 mois impayement ni salaire ni prime Nangambo ya Seni. Monsieur Jules Alingeti to beleli kenena nuko tala si cela est vrai tozo sala effort autour de cette émission après émission allez l'autre ko sala effort to ke ne pe kokota na ba porte ya Seni to e ba réellement ba démission en cascade pe ba impayement ya ba salaire ni prime. Est-ce que ezali makanisi ya solo ba magistrat ba kenaki bongo kotika lettre na bango ya information balobi vendredi o bakola la pongi liboso a oya lundi bakosala marche la magistrat. Vous allez voir lettre na bango tout à l'heure au bazalbi bako la liboso a oya basala sitting na bango et puis mokolo ya lundi bakozala na ville province à Kinshasa pour na kosala marche na bango ko réclamer voilà. Lettre na bango ezali wana accusé à réception information na bango et pas ya gouverneur ya ville province de Kinshasa Mwanamboka Daniel Bumba nga koloba Gentiningo Bilambaka na pesimbote bisika kolanda édition yo Augustin Kabuya akenda kokutana na ba élu ya Moamba ya UDPS et sikanini ba solo laki na Matali ba problématique manso où ils a ko déranger coin ya population ya Moamba particulièrement bande konabiso ya Kisenso Augustin Kabuya kitaki en image bokomona wanezali marche d'abord bazo exception wanezali marche ya soutien ya mwana mboka Constant Mutamba marche wana misali maki mokolo mwa lobby o ezali ndeko Dudu Fwamba akendaki ko tala bande konabiso ya Degerade
pour na kotalisa bango comment est-ce que mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abosani bangote. Merci na réalisation Augustin Kabuya yewana na Kisensu et si kanina genda ko solola na ba élu akende ko solola na population. Il y a eu de pes yanga momana na matali situation ya bandeko na biso na commune ya Kisenso. Bravo na ba ministre babaleo ba ministre ba komi kopesanga esengo mingi par rapport ya makambo manso tobelelaki. Ezali ministre ya habitat et urbanisme na ministre na biso ya affaires foncières maman Akasia Bandouboula. Longoni na bango babale parce que situation e bandé ko déranger. Ba construction anarchique. Situation ya kobotola ka l'état bandako. Et commis détermination ba ministre babaleo yo. Bah, kosalaka descente na bango sur terrain autour de cette émission en image vous avez comment les ali descente ya maman Akasia Bandouboula et si kanina kendagina nous faire stopper misala oya mona keza ko respecter ba norme te beaucoup mona comment est-ce que moi na moi je suis ko risquer mboka na biso boyi bato bayaka na ligne bayaka na limeme ya ko changer makambu bali bato bakuta na ba combat mais Akasia Bandouboula lobiete na pouvoir au tata mokonzi ya pesier na affaire foncière wana a kozongi sa ba norme ce que l'unio tonga esengeli respecter ba norme osengeli ozalana na ba plan moko ya kitoko po ete ba congolais ba na kozwa ba dégâts plus tard place vous allez comment vous allez suivre comment est-ce que décision ezoma qui a ko stopper misala manso wana esika madame Akasia Bandouboula à Kitaki. Bazako signalé biso que ministre provincial il y a emploi il y a ville provinciale Kinshasa mwanamboka Jeudi Noël Cheke à Kitaki na Lombango esika nini ba grève ezalaki organisée un peu partout na ba travailleurs au basala ke pa ya ba indien ba chinois ba pakistanais ba grève elekaki tellement ébélé alors Kokoso ane sala qui était ba salimans so ba na ko kita ko mona gouverneur ya ville Daniel et je crois que ministre il y a emploi moi namboka Jésus Noël Cheke à Kitaki Bouza au monde en image comment est-ce qu'abandé ko solola ba siliko zoa terrain d'entente plus question de grève plus question ya ko nyoko la ba compatriote congolais namboka na bango et ezalaki détermination nae ya ko solola na bandeko na biso ba indien ba pakistanais ba chinois. Voilà, je crois que amis téléspectateurs ba rotali sabino autour de cette image comment est-ce que cette gouverneur azako continue ko sala musala na comme il se doit maman Fifi Masuka Saini loala ba en tout cas bravo na ba travaux ezali ko avancer par rapport ya ba réalisation au tata mokonzi wa ekolo azali ko likaité loala ba ça c'est des images et illustration oyo Fifi Masuka Saini azali tellement déterminé ya ko pesa biso na province ya loala ba merci mingi na bandeko ya parti politique hein bandeko ya parti politique ya mwana mboka Jean-Marc Aboun baza ko signaler biso ke bazali ko senga na été na dialogue oyo ndeko Martin Fayulu Madidi a initiaki yambo ete salema esengeli libération d'abord ya acteurs politique manso bazali arrêté p particulièrement il y a président un parti politique na bango mwana mboka Jean-Marc Kabound avant bango nyonso baeba na kota masolo ya dialogue mana na baneko loba pona kosisa ndeko Constant Mutamba bakongomani batambola ki mokolo malobi pona kosala marche de soutien bokolanda autour de cette émission secrétaire général ya Nojek ezali structure vous allez parti politique moko ibimisi ndeko Constant Mutamba batambola ki pona ko dénoncer pona ko sala soutien na bango na ministre na biso d'état mwana ministre d'état garde des sceaux mwana mboka Constant Mutamba o azali bongo évacué à l'étranger pona ba soin na mematali empoisonnement. Alors invité à la biso moko mwalelo ezali bongo ndeko Antoine azali soit représenté binoté de père et de mère azali moko ya balobeli ya parti politique. Très bien, voilà, le président a ses sacs, maman qui patata mokonzo ekolo, merci à réalisation ndeko Christian Bosembe et sikawapi tata mokonzo ekolo la pesaki moko so ba félicitations pe lolenge kani azali kozela détermination à ses sacs na kati ya bokumba miya ndeko Christian Bosembe. Très bien, ndeko Antoine de père et de mère molobeli ya Ligue des serviteurs parti cher ya député honoraire Tingi Pululu to pesio mbote boyima la mona makanisa ba imboka. Merci ndeko ngape na pesi yo pembote na pesi tata mokonzi ekolo onga na benga Félix Tshisekedi Fachimu kishi grand prêtre na pesi mbote président Joseph Kabila président Konei Nanga président ya honorable Ntingi Pulu Cerveau Pichu na pesi bisika zali mbote ndeko kasi
na moi biscuit na ngande konangai tikana loba na société ya Onatra au moment où tozo solola baja ya Onatra basalela ki DG ya Onatra basalela ki memo memo wana bakenda ko déposer yango na ministère ya justice et bakenda ki su ko déposer yango na ministère ya portefeuille et bakenda ki su ko déposer yango na ministère ya transport baja wana bake ko déposer par rapport ya maltraitance oyo ndeko DG Lukusa ache batu DG Lukusa za ko maltraiter basali ya Onatra oui que DG Lukusa je crois ba mikolo le kaki na lobela ki yango na kanisa ndeka ko changer alobela ki balongola ki 800 personnes alongoli bango na misala 800 personnes alors que loi interdisaka mutu alongola baja en collectif ndengwana yebele na mbala moko ndengwana po basala kini pona basali nini batwana bafuta makate lokola balobi bafuta makate bazui ndeko bazui likanisi yakene kuvanda na bandako ya Onatra soki okoti lelo na Onatra na gare centrale na kati yo za journaliste soki okoti na gare centrale na Onatra okoti na kamera na yo na miro etali fleuve okomona kunde koma lokola na paka juma batonga bandaku pourquoi parce que bafuta ka bangote bakenda komifandela bango bakenda komifandela kuna batonga bangaro kandi ngomona mpaka juma ndengo zo mona kuna ndenge zali na gare centrale na gare centrale kota na kati et j'aurais aussi appris que ndeko nani Lukusa Martin ke ba mabenenyo so mona kuna na kati ya gare centrale asa teka ndeko to uti komona c'est samato lekisia wa Martin Lukusa produit na ba compatriotes congolais na travaux ezongelia ya port ya banana wana Congo central ezali implication ya ndeko na ebisi omoni muntu soko ozui kamwa click moko boye kenazoya ba betelo maboko ne kwa oza journaliste ya investigation kota na gare centrale ngana kota ki na lataki masque na kota ki très bien na moni ndenge banda ko eza lokola na mpaka juma na Onatra soit disant batuana bafuta bangote bakenda kuna na kati ya Onatra bafuta ka batu 150,000 francs na valeur ya bafuta batu na to ya 90 na valeur ya $100 donc soko ozu 90,000 francs eza na valeur ya $100 na Onatra siko yebisanga batuana batu babalai kofutela bazonga bandako ya bapara mutu aza na 70 azonga kwa bapara olie bato tango tata mokonzi ekolo tango biso to bande koloba na ba media tata mokonzi ekolo abenga bato ya Onatra abenga na Lukusa ebisi kende kozongisa bato yo longole bango na misala Lukusa zongisa bango te Lukusa lobi bokoma mukanda bokendo tinga na inspection du travail nde service du travail akokomelanga ponga na zongisa bino musala alors que le chef de l'État ils bozongisa bato na misala ya kotemela mokonzi amboka ya telemeli mokonzi amboka. Ça reste à vérifier. Alors, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. J'ai les mémos ici. Yabasali Onatra. Yabasali Onatra. Si je savais, rien à ça yo a brandir soit batuna tinde la haute batuna rajuna ba brandir. J'ai les mémos ici. Très bien, on va organiser une émission. Par rapport à la situation à Basali Onatra. Monsieur le DG Martin Lukusa, Moïse Mbouyabele la Kangwa l'obiete. Yokabilo ko ba révélation et bimiao. Wazali communicateur à Union Sacrée. Tango bazalaka saisi na bateau bazali lésé bayaka pour dénoncer na zuango na conditionnel Martin Lukusa si cela est faux tika biscuit journaliste tika na pesa na message tika na pesa message okota na biscuit na yo oyebi tango tata mokonzi ekolo abengisaka banga lobi Onatra ezokene na okufa il faut to sala o babengi affectation to zwa ba investisseur baya kotombola Onatra. Très bien. Chef de l'État sinisa bango mikanda. Na DG on a signé mukanda. Oyebi kozonga na Onatra ake ko benga ba administrateur na ba inspecteur bo la déclaration à côté le tata mokonzi ekolo ke alinga te ka Onatra. Oyebi batwana basala ba déclaration baleka na ba média balobi to lingite système oyo nani Félix Tshisekedi aina yango pour appeler bango quelque chose. Chaque donc ayo ngelo ba ke Martin Lukusa zali ko bundisa mokonzi amboka na portefeuille wana. Asa ko bundisa mokonzi amboka. Tant que asali 120 mois afuta ka batute 120 mois oui bato va vivre ndeni mais yo qui est catastrophique na Onatra zo micro na yo je crois que so côté na micro kuna ndiko za journaliste bo akanga yo yo meka soko kozonga vivant
Donc on attrape comme menacer bato ba ça musala. On attrape mutokoki ko sala musala te. Na ebisi yo lelo. Soko silisi émission. Kende na on attrape. Okokuta batonga banda koloko na paka juma. On a merci. Merci à moi Mboka. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, ezali ba dénonciation autozui ngoni que tolobi tozu ngwa conditionnel. Ngati na lancer pe boena kokota na caméra cachée. To kokota wana poto sola na basali ya onatra. Ba 800 bato na balongoli soko za en contact na bango okoyeba na kopesa biso ba ya ba témoigner exactement soki balongoli 800 personnes onatra. To kangi parenthèse wana rapidement merci na ba révélation oyondeko Antoine de Père et les mères apesi na biso. Mais yo pe na ba réseaux sociaux bato azo reprocher au pe moi mingi. Outi ko sala ba sortie médiatique moko wa na ebité raté bidon si manango comme ya lisusu on a commis na ba menace de mort awa liso koti suna makamba ko beta Martin Lukusa eza ko beta Martin Lukusa te ndeko oyebinga mwa kala très bien naza différent na bato ebele bakumisa tata mokozi ekolo pourquoi naza différent ngai na mena combat na Félix Tshisekedi yo Antoine ngai na bato tout on na benga bakuya banani tout baya biso bande bato to mena combat na Félix Tshisekedi ngai ajonga na bandai ko sala ba marche na to tango zo sala ba émission na lekisa me ba photo na ngai ya ba marche pa na yo biso tango même biso to ke ko sala discours ya suka na tata mokonzi ekolo na terre ya njili très bien tata mokonzi ekolo ebisi biso ke ngai na kondima te na za to obligé ka za la premier ministre tata mokonzi ekolo ebisi biso ke ngai na koki ko za la premier ministre te par rapport au ndenge bino boze belé bobina comme président de la République na kati ya podium à l'époque tala nino na zalaki mona muke tozalaka na badanye safu oyo na peta kango lisolo tozalaka na podium tozalaka na badanye safu na bakankolongo meda kankolongo très bien tozalaka na podium na président Félix Tshisekedi à l'époque encore opposant. Donc yo mandat politique elenge posana no elenge makasi. Politique elenge. Na sala ba marche na ba mama Mazaiba na ba Vital Kamerhe mais ba marche ya ba ONIP. Mais ozalaka mineur na politique. Na sala ka mineur na banda politique lelo te. Yo sengela ba kanga yo à l'époque. Kanganga na stade. Papier Etienne Tshisekedi alobi tozoya kosala nini meeting na stade de Martyrs. Batu bakotaka na kati ya stade de Martyrs ba opula drapeau ya IDPS. C'était nous. Donc yo tika ki na makamba kelasi yo yambaki politique avant. Nazotanga. Ozo sa politique. Nazotanga na otikla à chaque fois que marche ezali na banoki makilasi. Otanga bi malam. Mais tant musu na ina ne tokoza 3 marches. Très bien, zonga na question na biso. Zonga na question. Na kati ya babiloko wana. Puisque ndenge nazwaka ba prise de position na ngai. Parce que je connais Félix Tshisekedi. Très bien. Na soutenaye na mutema nanga mobimba. Na koki kozala lolenge moko te na bato o bazali kuya soki azuite il faut peut-être attirer. Soki na kuya ne ba se retrouver. Yozo beta yo kuya yo zala ki obundi komba. Omoni botika bakuya ngo bafana bazosuna tata mokonzi ekolo. Omoni na kati na lobana batu na kati ya komba ezalika batu nyonso basala komande ba resisaka te. Très bien. Batu mususu bakoza losali komba batu mususu ba bénéficier nango. Barosi mukendi babundaka bakufaka est-ce que ba resisa na yango lelo batu mususu baza na kati ya ba pouvoir baza na kabila o baboma rosi mukendi bango wana bazuite c'est-à-dire que lit ezalaka oribere mboka batu mususu basala nini bayeba ko se retrouver si lelo biso toza ko se retrouver te bon tozo kamwa te parce que il y a un moment ya kibomoto ngai na zabu na kosa kijale lote e bakuya na bazali bato bazosala bakijale lo po bazwa pouvoir ngai kotala pouvoir à Félix Tshisekedi na koki kosala jalelo na mutu moko te po engager ngai jamais ata Tingi Pulu azali patron na yo na ebisi na koki kosala kijalelo te même président Tingi Pulu Servo Pichu akoti ayoka te mukolo moko te ngai na kena ubi président na luka musala ayoka te donc ozali na yo fier ningo zala nazali fier nde nazalaka nazali fier ya komona tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi na pouvoir. Très bien. Parce que ezali liti na ngai ezali fruit na ngai oyo tosala ke na lakisa me bapota na mutu na ba émission na yo famille na ngai za wana babana kolela babana kolanda ngai na ba prison na ba kasho et na betela même lisolo à l'époque tozalaki na ndeko moko toaki na famille moko toaki na mutu moko bandaki kokengela kabila nga nazoke ne marche azo betanga beta gazon soko ozonga so na obomote na beta gazon na ye na kepe marche pe na zongi mutu wana na kotanga komona ete po azali soda azali mura bazo travailler pe pour la république. Très bien.
mais na yebi komo na yeto bana ko vana esika mo biso ko ke marche ya tiens que beta gazo ko kufa te na beta gazo na zonga. Donc pouvoir wana naza kuna te soki lelo naza menacé. Voilà. Parce que na sali banalise. Bazu responsabilité ya makala babi tata mokonzi ekolo nde mutasali ke babo mabato wana na makala. Président Félix Tshisekedi ko mabato na pour gagner nini. Ah bah toi comme ko ba déjà balobi eza na moto tata mais na opposition. Babé ça na mutu tata mokonzi ekolo. Il y a même quelqu'un qui est allé même plus loin. Tu as Kabila qui est même plus loin ko bagezali tata mokonzi ekolo la sali génocide. Ya kati ya prison tata na makala. Est-ce que mutu anatanga mibeko likonzi ya mboka na biso? Atanga mibeko likonzi ya mboka na biso te. Et c'est pour cela n'a pas place wana. Il y a même les gens qui sont à l'union sacrée. Oh baza ko sepela na biloko ba biloba loba wana. Ba toza na union sacrée, bazo accompagner ba communication lo lenge kan. Ba communication lo lenge kan. Ngata ngonga na moni. Nasali ba analyse. Très bien. Nasali ba enquête et nasali ba information en tant que communicateur et membre o azali na kati ya union sacrée na kati ya pouvoir. Et j'aurais appris que babiloko wana ezali même ba maman livre ba zinga ya babiloko wana. Et loko s'il vous plaît na moi banalize nga na sala s'il vous plaît wana na ko permettre ôter tos alliés en direct s'il vous plaît mama ba to sala ka politique te tika ko chama ka mwana banquette za ko sala mancour na ko pekiso pe na ko batela yo tika banquette ya justice ça c'est moninga na zolo bake na sa ko tika banquette ya justice ça très bien mais bangonde bato baza ko accuser toujours tata mokonzi ekolo donc yo na kanda wana ndoko ko accuser bango que pouvoir en place ndeko na ngai toza nanu bato ndenge to vandi boye Félix Tshisekedi akene ko boma bato na prison pour gagner nini siko ndenge yo plutôt za no bato ndenge ka kozolo ba ndenge ko mina menace maman Olive qu'est-ce qu'elle gagnerait ozo ba j'aurais appris tika ba biloko ba conditionnel tika biloko wana ndeko omoni même ba combattant ya IDPS maman bato afandi kimia ko lobate omoni même ba combattant ba kanga ya IDPS na lobaki na bato bakene ko compter bango so baza combien j'avais même demandé que ba interpeller même déjà Sinel Batu na pourquoi bakataki courant na makala. Mais enquête ça ma instruction ils ont ça copier ça ma belé. L'instruction est ça ma belé. C'est ça qui est biso. Toza ko rappeler justice que asala musala na yelo lenge sengeli parce que je vois pas l'intérêt nini Félix Tshisekedi ko boma batu na makala. Ne comment mutu azo gérer andi make ne ko boma batu pour charge journée zonge pa na pour gagner quoi. Très bien. Pour gagner quoi? Ba mususu baleki na ba télévision, ba Rwandais ba yaki po ba bimisa bwanganchu. OK bwanganchu za na prison ya Ndolo. Sans information. Sans information, sans affirmation, mais bazoya balobi, voilà Félix Tshisekedi asali boye ndeko na ngai. Ata ki mutema mabe, ata to sala ko babenga na lopoto la politique de l'outrance. Batu bako ko matina niveau wana te. Donc ici Antoine Aliolo ba été du fait qu'Akayo Bimisaki, j'aurais appris na information que maman n'a pas. Il y a même les gens qui sont à l'union sacrée qui me menacent. Même bateau to ana bango bazo menacer ngai. Oh. Pour yo saliba analyse na yo. Mais ils sont à l'union sacrée. C'est-à-dire que mais de comment on a ba commentaire tant on a moni pe na ba réseaux sociaux aller attaquer de comment ko atunya lobby bande kwa Kabila basala yo nini. Yoko iko leka na plateau ya télévision te soko tangi kombo ande Kabila tika bino Kabila fandi bato na ina ba analyse balobela kaka mboka mais yo na ba plateau na yo ba intervention na ozalika Kabila Maman Olive Kabila nini basala yo soko luka ka audience senga na télévision Maman Olive yamba yo na mwini ngona ba commentaire ndeko omoni nzambe nzambe abomaka mokili pona bato bakomaki ba méchant. Très bien. Nzamba aboma mokili pona bato bakoma ba méchant. Et puis histoire wana tant nzamba aboma mokili to bosa na yango te. Très bien. Yango moni ba passer ba bisaka biso to sambela polobi to kota lola. Ba biloko Maman Olive sala. Est-ce que soko za mutu normal na ina mobile parce que moi ça c'est la premier conseiller à mobile. Biloko yo Kabila sala. Est-ce que yo kuki ko bosa na yango o ba benga na lopoto ce sont des actes indélébiles. Oh, tu ne jamais kobosa na yango te na tema na biso. Toi, tu peux imaginer que batu baza vivant. Ndenge boza na ndaku boye bolali bazui moto bache. Obimi okimi bakangi yo bazongisi na moto. Muto aziki akufi. To bosa na yango. Toi, tu peux imaginer que na mboka oyo soit disant papa na biso nani wazaki muto a droit de l'homme. Bozui musi bokangi ye boye ti akufi na étouffement.
Il faut oublier tout ça. Toi, tu peux imaginer, bakapangala, fausse commune partout. Il faut tout bosser na yango. Donc, maïmanso, on attend que réfléchir ça. Famille Kabila, bazali batu oyo, soki bazana posa pena bavanda kimia balobakate. Kasi comment na maman Olive a kozwaka ba prise de parole. Mobali na ya lobakate. Dès écoute yo moni mobali na ya pesi distance parce que moi ça lingo loba mingi. Non, ça c'est la vie privée. Nazo peki so bato azo peki ça. Pourquoi ta vie privée na bango? Waneza makamuna bango. Façon na bango. To lobela nation. Waneza makamuna bango. Mais vous allez comprendre que moi c'est ça que je vois prise de parole. Même plus loin, il y a qu'on m'a traité batou. Oh bah ça là oh bah qu'on ça la coup de main. Mbananga liboso na okake mutu asalo akiosa la coup de main, ba konana mort. Alors que na droit na code pénal congolais coup de main infraction te. Lelo to monaka ba chaleur na mboka oyo. Basa ko tumba ba chaîne na ba télévision, basa ko bomba batu, ba ko tamwa na ba minduki. Nano zo yoka moi si yana na telemi ba kangi chaleur avandi ba vandi se na mabele, bazolo ba ke vala problème ndenge za vala ba kadiosha, vala bani. Eso yoka yango wapi? Eso yoka yango wapi? Mais lelo maman Olive tangu même ako sala discours na ye Nathalie na misapi boye na moni ba quitté. Bongo mariage ezalaka na musapi ezalaka na mutema. Mais maman Olive aza marié. Bag ezali identité ya mariage. Eza lokolo somi mutuka batie plaque. Tika ba vie privée na kopekisa yo tika ba vie privée. Tozonga na kati ya politique. Yango ozo ya soki ya solo soki ya lokuta ba menace de mort yo moko ko ndengo yebi. Alors tokanga ba parenthèse on a tout le bela ya nation parce que bato azolanda biso bazana posa ko yeba mboka yali kotambola ndenge nini. Toke na ngambo opposition nazomona na ba X awa bon jusque là ezali na service mon côté communiqué mon officiel teza ko affirmer biso liwa ya set kikuni oto komona na ba X to komona set kikuni décédé moi sina ya boyi tout lecture na yonde ko Antoine ba obiete ba service za ko boya même sa femme biologique si j'ai dit son épouse et ses enfants biologiques ba mona ye. Est-ce que c'est ça l'état des droits? On a même la structure de la société civile qui a dénoncé yango tango komuna maimanso utatamo konzipe a telema ko bakina régime na na temps na ekozalate. Merci beaucoup encore na mutuna na yo akufi asali bo webi tango be évasion salami na makala baloba jamais kabundu akufi. N'est-ce pas? Jamais kabundu akufi. Ben tok César makasi na réseaux sociaux. Interpellé nani ndeko nani seti kikunya balobi akufi. Donc oza komona ke toza ko sala politique toza ko se mesurer na ba conséquences au biso tozo sala te. Très bien. Seti kikunya prend les paroles. Prend la parole devant la population devant Bilingue. La population. Très bien. La Katanga. Très bien. Il dit vous le peuple katangais. Vidéo na vous le peuple katangais. Toza na combien de peuples na République du Congo? Peuple Mokot. Pourquoi vous le peuple katangais? Azako excité Batou à la haine. Na mulanda ki yene émission moko na radio de la place azako pesa ba exemple ya tata mokonzi wa ekolo abi tata mokonzi wa ekolo pe na campagne lobaki ete bo voter ba candidat soki ya ba étranger te akene ko sa ba lecture moko ya bon na landa ki yebena na bokebi nyonso. Est-ce que ba katangais bazali ba étranger? So tata mokonzi ekolo lobi bo voter ba candidat ba étranger te. Mais bo voter ba na mboka. Bo voter ici. Très bien. Ba katangais ba ali ba na mboka te. Alobi bin peuple katangais. Bola muka. Ou katangaise. Bola muka. Toza koloba boza koyoka te. Boza lokola bato bakanga bino matoi. Bola muka. Très bien. Ndeko. Nous sommes dans un état unitaire. Oyo Mobutu aloba ekolobo. Moko. Mokonzibo. Moko. Mamamo. Les lozo kokende koloba olobi peuple katangais batelem alors que même na kati ya constitution na biso tozali na peuple babengi peuple katangais te. Aïga peuple congolais. Très bien. Pourquoi bolingi boka bolamboka bozongisa biso na époque ya ba Moïse Tshombe?
pourquoi bozalaka toujours kaka na Katanga ezalaka ke moi le kita moko boye. Pourquoi toujours les Katanga? Nami tu n'auras pas question. Pourquoi toujours les Katanga? Tata mokonzi ekolo ba lobi awa azuisa Malukonde ache président ya Sénat. Très bien. Ote il faut que Lukazali do fait constitutionnel que Lukamutu a IDPS ko sala ni. Sa Malukonde vanda wana. Sa Malukonde vanda wana. Oazali même linguistique tena tata mokonzi. De père et de mère Katange. Très bien. Aouti kozala premier ministre Sama Lukonde. Très bien. Tata mokonzi azuye acheye dauphin constitutionnel. Dauphin constitutionnel. Président Sénat. Tata mokonzi na kokoso yende mutakosala nini? Intérim wana. Mende konangai. Soki otangi je crois l'article 2 de la constitution. Et lobby que l'RDC azali composé na ba province o yazali na soki 26 provinces. Très bien. Et pourquoi kozwa ba parole ya kokende que vous le peuple Katangi. Très bien. Siku ndeko na ngai totika biloko ya ndenge wana eleka na mboka na biso parce que ba opposa ba lobby parce que ba opposa ba koloba ke Félix Tshisekedi azokangisa bato. Oyebi que yo posa justice c'était tout dans la justice c'est ça la musala ndenge processus ba bien ça. Oyebi mutu asokolaka mutu moto. Ezali justice. Très bien. Pourtant bazongi c'est la radio vidéo yoka. Bazongi c'est la radio vidéo yoka. Très bien. Tango bakangisaka yo ndenge ozana. Tango mwasi na za kolela yepe kote kuna eza ko interpeller parce que ezali justice ne mutesala kanini esokolaka mutu. Mais akufi na été. Soki babengi akufi te azali. Soki yebi ke ba opposa baza soko kangie ona beli. Il faut na kene nini. Oso basali bo ya beli. Mais tanga bana ko tenir propos ba propos bana ko tenir. Là batu na yo bazolo bake abeli bana ko beta maboko. Moi si na ye na pesi mbote mingi. Moi si na ya lobi mobali na ye il faut qu'il ndaka ba contrôle ba uta coopérer. Meta soki ndengo webi. Nalandi mama apesi ngai pasi na mutema. Mais mobali azali na pota opération tout fois qu'il ndaka. Moi na loba mingi po balobi. Oti ko loba nanga ki aza mama. Oui. Mère d'une famille. Oyebi ke mère ndeko. Ndengo za boye soki lelo komi ndengo za boye posaka déjà patron. Moi na musala peuple. Ba protégeaka eloko liboso mobala yoka kezaka mwasi. Et ça peut-être moi conseil na ko pesa. Vous avez un conseil en direct émission. En direct na émission. Ya liboso il faut yo kelaka mwasi na yo. Asa premier conseiller na yo. Très bien. Ya mi balé mona musala. Ya mi sa to chauffeur. Bato ani basimbi vi na yo. Très bien. Conseil ba pesi nanga ba pesi. Conseil na pesi en direct. Merci na yambi conseil. Soki lelo ndenge cette kunya mande gozo ba prise ya ba décision ya ndenge wana. Si vraiment moi si na ya baki ke cette kunya zaka na eta wana alingaka yebisa ke papa tika. Koloba biloko wana na note. Tanga ozo avion akende katanga kokene conférence te. Mutu moko alingaka koma président na yebite so ezaki na par accident. Non, c'est la politique par accident, s'il vous plaît. Pardon. Biloko bazo ozo ba menace de mort ça ba biloko ba. Donc ça communication. Na yebite soki alingaka comme président de la République ou par accident. Oh. Mutu aza koyeba kosa la différence entre peuple katangais ou peuple congolais. Peuple katangais bazalaka wapi? Si mutu anu aso comme président de la République. Akaza la président ya ba katangais to ya ba congolais. Question à cette kikuni. Très bien. Totika juste à ça la musa. Tokanga parenthèse wana mais ça ba analyse tozo sala rapidement. Ndeko Frank Djongo. Jean-Claude Vouemba. Lelo yo ba exilé ya régime en place. Président Félix Tshisekedi a talisaki na biso à la face du monde na régime na exilé politique mon côté prisonnier politique mon côté. Est-ce que le communicateur de l'Union sacrée vous êtes fier le na plateau à télévision que ça ko existait ce que zo existait na tout na yo Frank Djongo ali wapi ndeko Jean-Claude Vouemba ali wapi ndeko très bien moi na kokufaka pona vérité le babo sembo ndeko oyebi dans ces pays toza na groupe ya bato babenga bango ba déciviliser Batouana, n'a pas comprendre bangote. Frank Diongo, Claude Vem, n'événement wana babengi bangote. Babengi bangote. Yango moni tango bakomi kuna na salle, baboyi kopesa bango parole. Maintenant, bakomi kobelela, bakomi kotia makele na kati ya salle. Pona batu basala nini pona batu bayoka bango alors que ezalaki très important pona kolobela makambo eta République Katolika kuna makambo etali bargo mais bango bakei batia makelele pona batu bayoka bango te oyebi biloko bango basali le problème ezali ngana zo comprendre bango allez-y
pourquoi nazo comprendre bango Pour nani omoni Frank Diongo na ba Jean-Claude Vema bana babotama batika lo salate hein bana babotama Frank Diongo azali responsable ya ba entreprise moi mingi na Congo na biso wa ba biloko privé oyo Frank Diongo mo ka gérera tant que gérer déjà parti politique azo gérer olina tant que comment ça va publicité na ngote entreprise à société privée teza bien commun ba Frank Diongo bango ba vivaka soki baza ba député Frank Diongo soko tunier professionnel zina a comme député honoraire Frank Diongo soko tunier professionnel yo nini ako comme député honoraire mais ce qui OK yo tuni même otuni président na ngai honorable Ntingi Polulu professionnel ezanini akoloba naza agent ya Sinel akoloba naza professeur na Tangisaka yo za professionnel hein yo ngai naza communicateur ngai profession na ngai ndeko nga naza uzolobela bato pe bazola no bayiba waniza moi vie privée na ngai waniza moi vie privée na ngai donc omoni bato wana ya bato pe za ba vie privée na bango tika bango ba bomba pe ya professeur omoni ngai ndenge naza boye na kokija na kokokaka jamais ko confronter contre République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de l'intérêt de la République démocratique du Congo, je serai toujours focalisé. Très bien. Nga naza lokola frère Branham. Omoni frère Branham. Nasambela nanga na Branhamiste mais frère Branham alobaka boy. Pour ça qui américain. Très bien. Alobi si les États-Unis a gagné, il a gagné. Ce que les États-Unis a perdu, il a perdu. Très bien. C'est-à-dire moi je suis comme ça. Quand on parle de la République démocratique du Congo, ngai na cause la focaliser surtout quand l'intérêt de la République démocratique du Congo ezali taper libanda ya mboka. Très bien. Mais je comprends batouana ezala Jean-Claude Vemba ce qui peut tourner profession na onini alobanaza ancien président de l'Assemblée provinciale honoraire. Donc batouana bazali na malade nga na benga malade ya psychosomatique. Malade ya psychosomatique ezali malade ya bato akanda. Omone bango bazolo bana kikanda nyonso. Très bien. Malade wana baswanyaka yango. Très bien. Bande kona biso wana bakoki kosala ba biloko oyo bango basala kite. République démocratique du Congo ezali ya Félix Tshisekedi te. To bandaki Frank Diongo bandaka na Kabila boy. Kabila ya kete. Hein? Très bien. Ya se retrouver wapi? Azwinini. Azaki pena Moïse Katumbi. Maintenant nazoka balobi aza ba exilé. Mais na moni Salomon Escadé la za opposé zo tambola wa. Tango ya lobi ga zo bela. Batika ki abimi normal. Très bien. Akei. Lokola kuna ake komi komisi exilé. Bazo pesa moi lipa ya kolia na Belgique pour ce que soko okeni ngona ba pesa ka lipa ba pesa ka ndaku. Alors lokola ba pesa ndaku, ba pesa lipa, ba pesa quelque chose ya kolia, ali ba komi koloba biloba loba. Très bien. Ya moni même chose dans tout ça président de la République. Baloba kana lopoto trop beau trop crouillon. Liberté au bango bazwaki. Ba kanisa que liberté za libertinage. Constitution ezali protégée. Très bien. Constitution ezali appliqué sauf bateau bazo na dérapage na sommet il y a l'état bateau bakoki kokoma ba un homme d'état mais bakomi ko se comporter lokola bateau ya balabala parce qu'un homme d'état lobaka mingi te un homme d'état garde des secrets. Très bien. Merci Andeko Antoine de Père des Mères. Tozo kende moke to be taper moi mon solo ya matali dialogue mais avant tout tokende kuna régie bongisi na biso descente ya maman Akasia Bandubula total sana ba peuple congolais na yebisa kabino bato ba ko sa musala esengeli ko beta maboko ko encourager bango ata service na babino ya communication et ko sala musala nango comme il se doit mais biso bato tozwa détermination ya ko lakisa na peuple bato bazo travailler to ko sala yango pe na bato basala ka musala te na lobaki déjà chaque jour na banaka ko funda bango Tata Mokonzi wa Ekolo, ministre de l'Agriculture, pêche et élevage. Est-ce que le conseil de ministre a lobby au Tuna Yata Motuna? Bape Sabiso compte rendu population au Tuna. Tozo Kende Wapi, ministre de l'Agriculture, pêche et élevage. Ministre Nabiso de la jeunesse, Akei Goma, Azongi Kinshasa, sans information, sans actualité, le Wagner au Sana Goma. Na lobela ikakawa non to moni pe ministre na Goma akei ko sani est-ce que ba service à communication na bin ba relele aka information ba ebisa biso peuple aye ba été ministre na biso bilenga kitaki na Goma voilà o ya sali information moko ya lite Tata Mokonzi nini alobaki na conseil des ministres elikaki nini akoloba mokolo ya vendredi ministre à jeunesse bravo na Doudou Fwamba
tala bato ba comprendre tata mokonzi wa ekolo o to ali ko senga si seulement si remaniement ekoya ba dudu fwa bato mona bango ba constant mutamba to mona bango mokonzi wa mboka na yebi eta kozonga na mboka o en forme nzoto kitoko santé malamu tata mokonzi wa ekolo ministère ya portefeuille mamo azalaki abandaki kosala musala mais bando opesi na bato opesi wapi ata information na ministère ya portefeuille maman Adel Kainda fana na kimia bisiko ozali maman honorable musala na au peuple congolais ko bosana ka yango te. Nous avons dit on va suivre la ministre des terrains maman Akasia Bandubula bolanda bino moko comment est-ce que soki amoni makambo zali lolenge kanité azo kitaka na terrain pour acha de l'ordre na Matali affaires foncières. On suit la ministre, on se retrouve juste après pour nous clôturer Makanisa Baimbo Kanande Antoine de Père et de Mère. Awa batongi na rivière botala bino moko ndenge ezotambola donc batongi na rivière lelo ministre akiti pona kotala ba civique oyo bazotonga liboso ya rivière. Est normal? Eza normal te botala na rivière s'il vous plaît parce que tozana mboka moko loi ezate bato baosa ba n'importe quoi. Awa lelo ministre akiti tozana ministre na biso on a constaté biloko oyo il faut cesser ministre azawa na botala lelo ekoinda voilà. Est-ce que c'est normal dans un état de droit bato batonga na rivière wana parce que droit ezate absence d'autorité de l'état yangwana ezosala biloko est-ce que c'est normal? C'est normal te bandeko lelo toye wala botala vraiment rivière botala va travailleurs. Est-ce que c'est normal? Batonga liboso ya rivière tobana ko bunda to lobaki que na eloko yo vraiment il faudrait que le ministre akita lelo ministre akiti donc c'est peli en tout cas il faut continuer bon côté oui pour na ba salaire na binoté nani responsable à chanter oyo ekoye bana bato va construire likolo ya rivière Rivière Gombe. Est-ce que papa aux autres mango normal? Le ministre a quitté. Voilà. La RDC n'est pas un état failli dans lequel les gens peuvent venir imposer leurs lois même sur des rivières. Après Karabiso Moro Toroya Kolelao, inondation, Boye, Tomona a quitté. Awa, Ndakoyo, Très bien, merci de la réalisation. Vous avez compris que vous avez une image amateur. Tout ça qui n'a pas ça que sanabino que vous avez une batupé à terrain. Bateau, vous avez quoi comprendre, quoi accompagner vision à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maman, en tout cas, ngoende bisika yo zali pona ba descente immense wa yiko sala ba construction nyonso zali ko respecter ba norme été, ba règle été, ba terrain nyonso ya l'état ba site ya l'état kasi ya bandubula, botola bango, bakata. Congo abiso sengele zonga paix en ordre. Je suis sûr et certain que Ebele Bazali Jana Katia Kobanga. De retour, Antoine de Père et de Mère. Les lots, autant que compatriotes congolais Bazar Olandao un peu de partout, on s'est fiers. Au bandi Kolobela Tata Mokonzo Ekolo, on a premier mandat, on a deuxième mandat. On s'est fiers les lots, 6 ans Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Peuple congolais, Azaya Kosepela, la gestion, Yamakamune Zerota Mwana Félix Tshisekedi. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que au moni même Nzambe, hein? Au moni même Nzambe, oya kela mokili. Ce qui te raisonné biloko mususu, bat mususu bako inae.
est-ce que yoko se plana liwa yoko se plana malade yoko se plana nzala. C'est-à-dire que eloko ya mukili oyo muto asali eloko ya parfum ezali te soki pe lelo pe na lobi ke Félix Tshisekedi asali nyonso okosi pepe asali mais comité na population bande kozela. Voilà, même lui-même le président de la République a lobi ke nanu na satisfaire le peuple congolais te yango za komona président de la République attaque garant de bon fonctionnement de l'institution, attaque un vrai patriote ou a des pères et des mères ou a zana posa que soki ale lipa il faut ba congomani pe bali alipa. Très bien. Au mona komi ko lukaka même na opposition muto azali na likanisi ya malonga il faut ya ake na opposition ake ko luka Constant Mutamba atie ministre de la justice. Est-ce que le ministre de la justice ezali lokola mutazo diriger mboka parce que balobi la justice élève une nation. Bazui justice ya mboka. Très bien. Ba pesi yango na en opposa kaka pona Félix Tshisekedi. Pona ba congolais ba sentir que président zo sala. Très bien. Oyebi toza na président Félix Tshisekedi jour président Félix Tshisekedi akende ba tebele ba ko regretter moni ba tulelo to na république yo bandima mutuka soka sa kei. Batu baloba na Mobutu akenda keya il faut mieux Mobutu. Ba iko loba na mutu amandefu il faut akende ba il faut mieux ye. Joseph Kabila ndeko s'il vous plaît. Mutu amandefu eza Joseph Kabila. Mais iko na mandefu. Balobi akende lelo bakomi ko luka ifaya. Lelo bakoye so pas Félix Tshisekedi akende bakoloba Félix Tshisekedi fazonga. Donc soki lelo Félix Tshisekedi akei ba congolais bakolela ye na ndenge ya kosakana te. Oyebi pourquoi? Pourquoi? Nga esi baloba nanga bo biso ki muto atangiseli yo mwana. Pese ba respect nyonso. OK. Pese ba respect na muto atangiseli yo mwana. Lelo Félix Tshisekedi atangisela biso bana no? Marigetu ki bata ba mutema likunya. Balobi ke bana biso ba otanga bien te. Ba osala boye. Nyonso tu ki mutema likunya. Tango rentrée scolaire rezonga kiao. Bato balobi ki école batangisa bana bien te. Oh tabake comme sa vidéo moko oh tata moko école alobi akati enseignement. Omwende bango baloba ki akati gratuité. Akati gratuité ya enseignement. Balobi o Félix Tshisekedi abomi mboka zo kokate. Mais kaka bato na bana ekoloba ke enseignement na gratuité enseignement il faut Félix Tshisekedi aboma yango. Très bien. Vous savez sentir Félix Tshisekedi ake koluka mama Judith Tuluka. Très bien. Ndeko uta mama Judith Tuluka a commis le premier ministre. Est-ce que soyo ki makamwa détournement? Exacté. Asata na détournement mon côté. Mama Judith Tuluka a coûté toza pli na affaire ya ba 50 000 policiers au Kabila atika ki bango bazalaki na matricule te. Très bien. Lelo a mécanisé bango. Bazwa salaire. Batikele biso na ba ujana. Omoni ba ujana obana ko mona. Très bien. Balaki na matricule te. Yo moni bazalaki na kanda soko lobibu ya beti masasi. Merci kawa grâce à Judith. Donc pour former batu, botiki bango sans matricule. Maman Judith Tuluka ye a formé bango bazu ba matricule. Soki ozui lelo tata mokonzi ekolo, ba policier mususu atindi bango bakeno sa ba formation. Pona bazonga ba ya ko renforcer sécurité ya mboka. Soki ozui lelo bakena tata mokonzi ekolo na Chine. Pona bakende ko signer ba contrat na gouvernement chinois po eye bakoya nini eye bakoya ko réaliser ba problème aux en République démocratique du Congo. Na ba secteur moi mingi. Na ba secteur partenariat gagnant-gagnant. Partenariat gagnant-gagnant. Très bien. Mama Judith Tuluka a organisé séminaire. Ya kolakisa ba ministre comment travailler. Très bien. Comment limite nayo esuki, comment place nayo esali nini e bandine esika nayo esukeli. Omoni même ngolo ndenge azalaka wana. Soko kangie. Avola mba il faut sokolai. Mais azalaka na mai. Oui. Mai azalaka mai salité. Non, na fleuve. Ukangi pena ngolo na fleuve. Auti na mai, mais avola mba il faut sokolai. Wana ngolo banini pa. Alingina lo banini. Même gouvernement ba nommé au ministre. À votre travail, il faut pas la question pe musala. Très bien. Merci. Même le na chaîne pour ban émission. Pour comme le ozalaka boy. O le kaka na rodage. Très bien. Ma formation kili. Mais ma formation kili lelo comme professionnel. Très bien. Ne omonaki que gouvernement o ya Judith Tuluka a kotisi bango na séminaire pour mutu na mutu ba ko travailler mutu tango séminaire esili. Ozo mona batutu, mututu aza na action. Très bien. Mututu a se réserver na makambo etali ki moyibi. Merci beaucoup. Yango moni biso. Toza ko senga na premier ministre. Très bien.
Mama dit Toluka. Si sawana. Ndenge ba action na oza ko mener. Congolais za na poste ya dollar et kitana ndenge moko soif moko ya olika même muto za na poste ya mai. Soki lelo obeti pena action na pas dollar ekiti. Je crois même Antoine Botoko na obeta ba chute place on nazali. Très bien. Parce que je sens, je marche na ba wenze na solaka na ba mama na lia kapela ba malewa na yoka kabatu. To ali bato to tambla katina ba malewa tozolia. Pona kovanda koyoka oyo peuple eza koloba nini peuple eza kosenga nini. Soki kolata masque na latina olole malewa na zoka bango ba sala ba débat. Ba musu pe soki ba moninga bando sala ba débat. Donc problème etali dollar. Soki lelo ekiti pas batebele bako se retrouver na ndenge ya kosakana te surtout ba commerçant na bato bafutaka bandako bo loi moko ezalaki ya obmise mpepe monga kifo bato bako mofutaka bandako na franc congolais ba société na banini lelo il faut appliquer yango pour bato wana ba sentir que oui très bien ozali vraiment mama di mama pas koleka ba basaka ba déclaration ya bakadio chez bato lukuta. Merci beaucoup ndeko Antoine de père de mère. En une minute, est-ce que vous allez soutenir Makanissi de Martin Fayulu, il y a dialogue, ou participer à Jean-Marc Kaboundou, besoin emboîter le pas, mais à condition leader n'a pas pu s'engager l'abîme. Na lobaki na télévision, nous sommes tous question na lobaki avant tout ça la dialogue, na ba opposant, il faut tout ça la dialogue interne. C'est à dire. Na union sacré tout ça la dialogue. Pour union sacré, quand moi dérapage ezali. Au moins même makambo même ba député ba invalida ka tout ça batika bango ndengwana, il faut tout ça la dialogue na kati na biso. Oui bi Joseph Kabila perdra pouvoir pourquoi? Tony. Parce que akende ko zo ba opposant, basa la ka ba dialogue. Asope sa opposant force. OK. Donc Fachi soka yoki pe dialogue ba opposant, akope sa bango force. Akope sa bango force. Et singel dialogue banana entre nous na kati union sacré. To sali dialogue na biso to préparer lo lenge na 2023 ti soki na 2000 soki fatia kolongwa mkolonini mpreza to kolongwa to abattre. OK. Soki lelo balobi Martin Fayulu aya ko sala dialogue promesate ba ko zo ta ministre des affaires sociales ba pesie. Ya zolo bela makamwatali protection et unité nationale qui met à est de la République. Ngana boyaka biloko wana omoni tango bazolo bake soki to vena Martin Fayulu makambeza guerre eza na est nini bon bakosaka batu na bango parce que ngapi na poko sanga pena eza lokuta po nazomona manière nini que so Félix Tshisekedi ba vena Martin Fayulu guerre ici. Très bien. Le Antoine de père et de mère maloba suka na batu batali biso to sisi makanisha baimboka lelo avant na des annoncer émission 30 secondes rapidement. À 30 secondes na lobika na ba Congoman. Vie eza facilité. Très bien. Mboka moko eza na paradis sur terre ezate. Biso tout za na mokili to tambolaka. Bokomona ke partout bato bazo souffrir kaka mais congolais il faut tout travailler. Très bien. Toi tu peux imaginer que congolais qui na musala 11h à 6 à musala 15h. 11h à 6 15h. Oui. Congolais a longwe musala 11h, tant musa longwe tant musa 7h. A comme na société atie kombo atie ni na liste de président atie kombo abimina akenae. Nasuka yo zo kanyaka. Nasuka ayeko zo kanyaka zo bamboko eza bien te. Bon que sunga yo zo mbongo na ngo sala le côté mobile on bien. Na ba pays développé le la France. Très bien. Le roi des États-Unis d'Amérique messieurs, les gens travaillent. Les gens travaillent ce ko yete bakati mbongo. Très bien. Na obenga yo ba virer pe ko so mon absence. Na obenga ndeko Moïse tjelanga kombo tjelanga kombo na liste de présidence ba tjelo pe kombo. Très bien. Et rappelez ndeko Antoine otalibwe bandeko nanga yo nyonso bozaka na ba service ba courrier ba secrétaire ba service wana ya kei na linga rabino mingi. Mais au moins bandeko belé va déranger biso pe na famille. Ya lukelanga ta na moi restaurant, lukelanga ta moi esika. Mais je me pose des questions. Tango comme arabo komi na place wana. Ezaka kitio ba pesa wana ne comme ya envoûtement, to za yebi na za wana pour travailler. Ndeko ako yabu ayeko tika koye. Ayeko rendez-vous na mutu songolo. Yo za na téléphone na WhatsApp. Makamunde kwa za koloba. On dirait mutu wana ko mona eloko lankele, on dirait mutu wana ayeko linga yo on dirait. On dirait ko botola mbongo. Tango musala eko sila, mboke za mabe, bandoki balongo leo musala. Vous êtes là pour travailler. Ce qui mutayo ebise que vous en a moment à pause, répondez la personne. Tous en a moment à pause, installez-vous un peu pendant 1h45. To beta tout. Motaye WhatsApp, bachelo wifi on dirait nanda ko wifi za la raté. To linga musala na biso. Je pense que conscientisation des cantons à lobby na accompagné ngo parce que ceux qui to lingi ko sala té to kozala pe ba feneya. Et à la partie politique, moi, quand ami le spectateur, Balobi était accompagné à chef de l'État valablement. Mais la comique au douté, moi, ok, parce que transmanse, on a évité un transfert, on a nini. Parti au Tobengi, Congo, mon héritage.
Parce que fonatala yango na lombangu si réellement ba accompagner tata mokonzi wa ekolo. Na luki président na bango na luki balobi azali trop chargé. Mais na quoi quand même na secrétaire général la partie. Et puis lui secrétaire Asika. Maître Claude Ngoma, un opposant que j'ai connu de toute ma vie, Claude Ngoma. Lelo secrétaire général, il y a parti politique où ils allaient accompagner vision tata mokonzi wa ekolo. Très bien. Lobi akozala wana na makanisha baimbo kwa tête à tête. Tout soit non mouké. Sikoyo pour na landi na plateau moko à télévision Félix Tshisekedi c'est la personne que les Congolais Fachi Betonde Maître Claude Ngoma opposant ngana yebaki. Est-ce que le parti Congo Mon Héritage accompagne valablement le chef de l'État? Ah, Tomoni secrétaire général, Moutoya combattre Félix Tshisekedi na ba plateau à télévision na ba argumentation na yako bage mboke yo tambolate. Mais kaka lelo bazu nomination Félix Tshisekedi ali intact. Mboke ko tambola. Elinge lobanini. Loba ozala na biso. Elinge lobanini. Ba opposa bango mo ba yebi ke Félix Tshisekedi a travaillé bien. C'est au point qui mutema mabe. Nde ba lobi a travaillé mabe. Lelo. Lelo lobi Félix Tshisekedi a sala bien non? Lobi tango ko yambaye. Yebisaye. Action nini Félix Tshisekedi asa sali oyo bandeko sepena tango zala ko opposa. Merci na motuna wana na noter ngo merci na Ndeko Antoine, merci na équipe technique Mobimba Lobia Rosala na Biswawa et mokolo ya samedi il a répondu favorablement monsieur Timothée Lenoir. Alors à peine Biswa to sola moi moké na makanisi ya Baimboka. Un grand merci na équipe Mobimba communication plus télévision. Juste après moi boyebi que za édition na Biswa à 13h botika la scotch branché na ba programme ya communication plus télévision première chaîne numérique et professionnelle en République démocratique du Congo. Émission Alléluia Sini. Au revoir.